Gims nde yango bazobeta musique moko innocent aza mutu moko lelo na monde entier yebani fils ya c'est gola ngongo nezabia ko tape fali pour tape kofulo ndeza ko problème et bon pour anika na temps même ninga zala bana quand on fait rigola une année yango bokomo ya yango babike na bakisi bakomi ko ya contrat na kofulo ndeza ko problème ko to ba confirme de pas epeka contrat vrai featuring doit pesa tala Fabregas na nani tala na biso e ya mama na featuring bombana yoka yeson 18 allait hériter par écouter les 18 kas musique faisons à bongo kolanda muninga ouais ba te jibe pena pa boaka ka les 18 jibe pena boaka pena ba 4 na bango wana bando ba jiba sila o jiba sem ndio ande jiba zali jibe pa boaka na 4 na bango bongo totala ke nana beta ki bien faut fallait porter beta lo mo likolo abesna nino ibimi comme bêtise hein c'est dans les bêtises mais et crochet des matés. Par rapport à Yemoronda, Betty Yanini, jaloux. Et puis c'était pinch terre. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Rolanda ba politique ya bien, Rolanda ba musique ya bien. Parole de Rwanda ka parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, liébazo kate. Apusa na pembena Victoria te. Ça se passe à Machan. Attention mauvaise haleine. Check. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria à travers votre émission Micro avec la vôtre Jemima Ibel et les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la fille qui dérange. Je crois que ce bon moninga est qui prenait le news. Yamakamo o etali musique et puis évidemment. Ici, malgré la politique, je comprends que ce qui peut s'occuper moi, je avec mon invité sur ce plateau. Là, d'abord, j'en profite pour dire merci à l'équipe technique. Donc, derrière la caméra, là, je vois Guy Soloy. Et aussi, merci beaucoup à Exaucé dans le montage. Et surtout, merci beaucoup à notre boss JB Koumalou Talevra. Pétrolier de Dallas, et merci d'avoir tous soutenir l'Arabie sur la fin de l'année Noël, bonne année. Donc ça l'a bien soutenu, nous avons fêté Noël, bené ouais, nous avons fêté pour na ado 5 mètres 5 ngasa ni toujours na kata ba Suisse pour la maman Nelly Moucheni, la présidente première dame d'Angleterre et surtout pour la maman Belgique le il y a 2 donc puis maman Belgique 4 voilà tout beau salarati ba maman nanga et surtout merci beaucoup balobi na Will ma vite les coffres forts encore une fois merci beaucoup na Adrisha motomètre Bebazi bébé mondele comité clé na Hollande depuis balobi maman la Chine na London City zone rouge maman Anna Mokondi la force tranquille maman la Chine attend maman Yvette Matondo voilà la Belgique ba gros bisous la bateau sur hôtel absolu de partout fungola ngana invité na ba mona ye boyebi aza habitué à biso et puis aza moko ya ba charge muna l'artiste lo na amena ba facette chroniqueur il y a artiste président ba charge hein bon président ba charge mouna l'artiste le roi de Makiki les rois de Makiki. Bonjour. Merci na bani maman na maman Nelly Moucheni maman appelle ça miracle. Maman makanga Angleterre, so moni maman moni maman Milinze maman tema tous tepele ya mbetolo ma ko folo mida yemba bon tous tepele ya mbetolo. Maman la pesi maman mbote na musika maman Nelly Moucheni vraiment maman atala rabana atali maman la sociale maman tala on a moto. Talaka la confinement maman do aider bisou na zanga téléphone maman aider bon la bonne année bana baza te moi na te bana yo
Donnez-moi les bosses de ce moment, problème ni. Maman Wivine Bapita depuis Autriche. Maman Nelly Mouchena, maman Milinze, maman voilà, merci beaucoup le roi de Makiki. Le lobe actu est à moi belé bon parce que tu colobé la maman comme belé. Mais oui, mon chaque fois ça dans une émission on a tant bino bokendaka baboîte bolala raté nga nazalalaka pongi nanga mpona nazala carbone santé problème te na osukola voilà voilà muna tosola muna ozalaki na conférence de presse ya Koffi Olomide makambo ebele Koffi Olomide alobaki bato ebe bajugeant na bandenge na bango c'est pour dire que ndenge toyebaki kotote komona trophée ya Gez Mawete na Fali Ipupa yo boyaki mais Koffi Olomide ndenga lobi ke ba trophée musu ezaka ya lokuta au moins c'est comme si abeti mwana etuki abeti na tuki ke ba trophée mususu abi ba troyer ba tuni Koffi Olomide par rapport ba bloc ebelo bibiso non ba trophée te abi ke ba trophée ba mo benga na bango ba benga ki ngai poka na bwa ko sela mo vidéo ba pesa na trophée te ba benga ki asala mo vidéo comme ça bango mais c'est une fois et la réponse non indirecte non par rapport à ba trophée ba to bazwaka non ya di parrainage mama muke ba parrainer yo ba yebani ozono trophée ko mama muke na chema to yeba to bimaka to pasaka nini émission bien na bato allez ba piste na yo trophée. Ok, c'est le même cas le lot peut te monter non son paix mais on peut ba trophée mais yo dia do box sango ba trophée ngalo ba pe gaming mingi non sabe ma ba trophée Aboaxi. Azanye m'a intéressé tellement ma trophée ngo avec so ba PC effectivement il y a beta musique pour la trophée beta musique pour na bijambo ba trophée ba jouer sur ba PC la bombon wana ezala na mbongo ba PC ba mbongo te ko innocent musique ko azo beta par rapport na ki aki mutu mo fa ba trophée nyonso. OK. Ya meilleur. Mettre Gims ba misabilo ba trophée bo innocent lo kama la mbongo ko pesa Gez c'est là non bon comparer mettre Gims na innocent. Oh. Mais innocent la bilon ti ba mindele bazo bina bat ba miko. Donc bino on va innocent lo ka musicien mo mukie bo zo lo. Non, mais ça me geta mais ça mboka mais ko comparer nde na mutu lokola mettre Gims nde yango. Bazo beta musique moko. Innocent aza mutu mo lelo na monde entier yebani. On comprend. Ba trophée ba bazo zo to boy na biso te oui bozu ba trophée. Mais ma cambo vraiment place et vendre place innocent lo ba anglais innocent lo ba français on comprend innocent lo ba anglais innocent lo ba français a mutu mo lelo to pese chance on comprend le Koffi Olomide lo biango mamba trophée ngasi na lo ba yango bien avant na ba trophée yo okoma mutu ba polémique chaque fois émission na yo ko critiquer ba mikolo komi ba comme traiter na ba impoli à internet. Yo, parce que on a posé la question, ma réponse na yo. Analyse moi de côté batna mitema. Ponga na yebi nga to sala ngatona lobaki yango. Omuntu zaki na collègue na ngai nande ko na nani Charlie Prince pas lobaki yango. C'est prochaine fois collègue non. Mouna collègue na to sala musique. Juste comme là, on va aller ya moni ke bozo kabola. Le big collègue na yemo mto sekit na collègue na nga Charlie Prince mo seki ya ngo pena tunyo na banalise no façon kenda rabina nga to sala équipe mo boye ça la soudé to nga to sangana ya Charlie to ndo pousser pour le moni oza ba vérité abi yo ba vérité est na yo malo ba vérité o mutu to innocence doit trophée te o peut Gez trophée Koffi Olomide mo lo to za ki wona biso nyonso na hôtel na ni na même ligne Koffi Olomide lobiki muno to tuna ba Koffi Olomide ba trophée comme on ba parrainage comment mama boza nango nini te et puis que par rapport à même ligne biso te bi artiste moko kaka oyo azwaki azu contrat ya même ligne une année ndenga azu contrat bongo mutu avant o yakuna tango yo ozoko batu banobeta même ligne car ba tamo ba concert ça a été ba chanze mindele kuna ba chanze kuna asepi na ba artiste ya asepi na gola ngongo nezabi akota pe Fali pour pas taper Koffi Olomide ça problème et bon pour anika na temps même ligne ezala banaka tant faire rigole azu une année yango boko moya yango ba bikena yango ba ba comme koya contrat na Koffi Olomide ça problème ko to ba contrat Koffi Olomide pas epeka contrat tu avec ba concerné na ta équipe lo mo boy na nation na Nigérian to na Cameroun na ni na moni batmo ba sala ba bike na boîte mo ba bengisa ba misi be baleka kuna me faire na kenda ya problème te ya par rapport avec ba fait ba vana babi ba robilo ba kenda ba Fali ba kenda puis ba Fali ba Koffi Olomide c'est un polémique de l'eau
babeta musique na bango musique ça la succès l'autre moni héritier watana bato mis album na la musique ça générique album na 18 mais ba bloc a boire quel biso de pesa que signe yellow déjà et ya malam ba clip kitoko Mouna, quand c'est les 10, la biso bazara maele koleka. Yo peno occupé na son, il y a générique, il y a hérité watana. Par rapport à au monde qui est kanga. Par rapport à générique, moi bête générique comment mi pousser. Générique ça moi moulai. Ya hier. Mais la générique comment qui aime sous crime koto de to bandeli yango des fois pesca moi. Ça car moi idée mais ba générique ça moi créer bête puis moi moulai. Mais générique c'est bon. Son. Babylon de manzanda tchaka tchaka. Bato beti na 4 bato makasi ba beti. Japonais. Japonais bato ba makasi. Pas d'aché. To pesa ngo kaka chance to ta non ndenge ke. Elo ba pesa fala message générique mo batando ba générique ngo ndeti bu apesa na ko to pesa ngo to mona ngo générique kula ki e pesa makamu. To pesa ngo chance. Bongo goûter. Goûter nan. Ya Robinho. To ngato ka goûter na to yo kyango te. Mouna l'artiste regarde-moi donc tant qu'on sait qu'on doit ignorer savoir faire ya Robinho Mundi par rapport à goûter. Ah, Mouna. Goûter. Il y a Nicolo génique qui est Simba génique à Congo. On dit plus c'est pas jeune, hein? Génération 17 ans, 18 ans. Mais parlons de featuring. Parlons de featuring, Mouna. Est-ce que featuring, il y a Fabregas na innocent ici? Vrai featuring. Fabregas na nani. Tala na biso et ya mama na featuring. Bombana, yoka yeson. Donc bato ka tinel mo boye. Pour pas qui ma place bato ba moni lumière ezali. Bombana das mo abina das mo Fabregas abina ani data isko innocent mo abina na kata pala na biso apate ngai donc ya générique mo boye ya bien so tali ne balati bati nde moko ba leader balati bien na 3 jours na lati so tali pena na idée ani na son maestro akolisa la musique ya maestro akolisa donc bravo. Bravo à l'artiste maestro Fabregas na Diamond. Bravo malgré na featuring sur bato sala pour na. Ya wane raté. Pour na raté te pour na Inos B, Fali Poupa, ko follow mi de na featuring sur sala pour na so vote. Mais on est au tano Inos B. Yena nani. So bato sala na Diamond ba featuring. Ya innocent ko ti le lo raté na kei. Ya mo bato zong sango na ba nini. Wa ko fa zong sa parti mo na kata nini na ba. Oh pa Diamond mo ta zong sa. Diamond partout mo beta mo ka zong sa. Et le quoi. Et comme il y aura identité pe yé. Mo pe sa beti lo ka zong sa. Et moi amona ke de pas banda ba featuring. Meilleur featuring na beta ya na innocent. Voilà. Ouais, innocent donc a mutumo boy. Tout ça là ni ba black terre biso to moneka poser aki ke innocent aki azaki lokola ba Shakira to a Beyoncé moi tout monde ka grave Shakira moi c'est bien c'est moi c'est na ba sur ba JC sur ba JC sur ba nan yo ko na ba sinde ba fouine kas ba Flavor ba nan ni sema avanda ni moi za kip moi beta ni na dans libola ni ki za ni tu vois ni sema boy ni sema dans Angola Diamond so die ball Angola asala pe 6 ça beta musique ba rap so die ball Mouna l'artiste na qui na kwenka ya Bandal non qui bazo tonga yo balobi ça fait un temps Mouna l'artiste comme ko bima trop na ba chroniqueuse est-ce que ça par rapport ba danser ce que il y a Fabregas ba comme no kala na tena bango ba danser il y a ba nando yo pona yo ba danser eza cop na yo te cop na nga te so mutata mutuka na o hulela nga tambola mi butu na moi na tambola nga moi na bima yo kutinga na ndako na nga vandi na ngai nga ma est-ce que ba mona nga so ba mission mingi na kuma mission mingi en suma politique Congo France au Congo France na nga na sala chaîne te Congo France ba sala nga na liba
liquider na façon mususu ba singa ke faut qui maman muki na mo so ba tena Congo quand on a des missions avec moi mini politique moi mini boy donc comme il faut parler faut tela la politique faut tela bo solo faut tela Raphaël faut tela ozwa mama ye makambo sala Franck Stéman a besoin mbote o mona ke aseni o mona ke mutateli ke to pese de mbote ba ko follow mi de oh bo pese mbote na viena yo mo abisi ke o petit na nga be abisi avena nga mais ngani na sake erreur po ndo se lulu minene mo na comprendre que ba moni tunde na libanda mais peut-on pas cola to te mo na o loué wana na loué te mais nzamba sanga grâce na longa makolo on comprend nzamba sanga grâce ke makolo te to kotambola ba ko sentir muna ezaki comme on ata mona ba danseuse mingi na mutuka on a sala ba accident kota mona ba danseuse de le côté ko moni ngate na yaki ba ba edenga ba sala wete te yo do tamona ba danseuse te ozo bimande na ba danseuse trop ya ba orchestre ebele ya ba lobeza ba kisi na yo ou bien zanine et puis na ba chroniqueuse yango makamba comme selinga oui bakabelo ba cité ba be comme na kisi mo yo kozora ba chroniqueuse na facilité kozora ba danseuse na facilité na so première chroniqueuse na zona fa na lingana mu danvia mingi c'est madame nani to zala chaque fois que madame nani gasi l'émission chaque fois nuit tout le temps nani tout le temps qui tout le temps c'est toi bah donc ce qui n'importe quoi donc comprenez quoi il y a dit ma bibi me connaît mon bébé à Paris mon grand frère depuis Paris hein bosé belé bota la biso awa et ko sala ka plaisir ba bi papa Ernest comment ça moi apeka moi si malgré pembe ba hein yebikara c'est que au cas d'aller solo kabima na mutu mo mutanga zo malédiction zo mo poka on la poka etambola ba journaliste ba c'est dans la mabe o mona mutatambola ka malamu eza Karina ndo bima banda te atambola tena ba côté on va Karina ndo pesa apesa to neni azozala ke ya musa tali mbali mo baza bien abi zwana o akemba apesio po obonga ta mwana vie donc ça va te bien au lamour baza mbala bien pour aider bango OK bongo janvier zela malembe très cher téléspectateur mona betelo comme malembe atel pe leketu apesi mobile leketu a mobile OK c'est bon te oloba da bongo fana na longo lango mona apesi moi si OK c'est bon voilà donc vous comprendre avec Mouna dans azalaka makamuna ye ndenge nini il fonctionne ka est-ce que vraiment moi na ngaki ba mission na ba très très oh boy très la vérité voilà on a ça na bien ok msusuge bato mo finga ken msubu na bien ngani nga équipe ne ka bona bon ko ba no yo panzi bango yo mtu seka yo mtu panzi ken na manike na minute esili bakabwana ba malika bakabwana ba petiana ba misuna ko tanga komona bango te bango tu bakabwani mais batika kana fi moko azala mo mkuseli kwa ngabo solo bakabwani na ken musu bakelo musu bakebo équipe na bando viser ka leader mo ka faire so faire était Karine eza bien te biso tout ka to sala fali pour loba ki yango ya tout na to kritika ba bi ba eve musu sala ba vie privée comment kota ba vie ba tout bana musu bo eza bien te mais ken pena na ba mission na tele ki loba ki émission peut être que to sola ken pena na mission mo loba ki que non na lobi te so ba makam supo na mani ki na minute oboye internet ko panzana panzana na ngote ba biza mani ki mama sala asalani amela nini ba asalani amela rane déjà ba biki mani amela bière koi mo pambenda nini shisha shisha batutu ba melango mabite mututu amela shisha sauf ngai da bendi ma shisha akei ake mo bimba OK ya ba komba shisha mabe siko bongo eza nango ke ote problème mo boyo na mani gina ken so ba base na bango makam na bango boko kota makam na bango pe vraiment moto ko lobela te émission na déjà buzz hein o da ba base na bango ba sala ngo à chaque fois
moto asalaka babeste oyo aza mpe so anga meka bese ekanga bango batima bango esuka na oka voilà moto asalaka makambo so bameka bese kokanga internet kaka. Voilà. Mon artiste est là, tout ce qu'il est né, si je m'abuse, le 11, tout ce qu'il y a 7 jours. Voilà, le 11, tout ce qu'il y a 7 jours. 7 jours, tout ce qu'il y a pour que tu commences le 18. Date Oyo, Fali Moutou annonce qu'il est 18, aller hériter par écouter le 18. Quand musique faisons à bon mot. Kolanda Muninga. Eh, on va te jouer peine pas à boire. Quand le 18. Je vais prendre boire à peine 4-4 na banka wana bando ba jiba sila. Oh jiba c'est mto kande jiba zali. Voilà. Je vais pas boire na 4-4 na bango. Donc ngana la pour ça que même si moi ton jiba boire peu pour faire boire à peine. Oui pas ko boire pour faire pas boire à générique. Eh faire boire bas tournage là lelo. So likolo moko so likolo so nini. On a que musique zonga bongo total ke na beta ki bien. Pour fali pour tu mettre l'eau moi likolo abesna nino. Il bien comme une bêtise hein. T'es dans les gens bêtises mais et crochet des maths. On comprend. Par rapport à Yemoronda à Betty à Nini, jaloux. Et Nino. Et puis c'était pinch terre. Parce que balinga boy, tu bika boy. Ah, yenda comment monta boy terre. Tu le vérité. Mais on peut la faire. Tu n'as pas ta faire été. Comment? On a dit que Kofolo Mide, les jeunes de musique congolaise, on a dit que au fait nan nabi que Weranson Kalaming te oser la map. Donc ça n'ango chibe pe na comme album na. On comprend. Kofolo Mide na Diamond na bi que on a la vraiment faut bon c'est sur moi. On comprend. Moi je comme mutane. On comprend. Faire go la pétolo ba pétolo oser la bi mais ça na ba nino. Biso na musique za ndé moni faire go la pa betana nino. Ne pas la betana nino faire pe pa landisaka ilo mama tout la sko. Nana beti bien na musique fait zonga bongo. OK, moi concurrence mon loyal. Mais lorsque ça bien en mboka, na comprendre que musique est que musique. Musique est très que mutu mo ba musu za pia kanae to za nzala atine ka musique kwa yo kaza soute musique za kala ba ko bunda pona ba musicien ba to ko da pe musu concert mo ba ba futi mbongo plein to misia beta la municipal des kala plein ba tondi plein ba te ma depuis 12 TPM sous depuis 22h 5h ani te biloko na ezayeso et poani Kongola fongoli misuke na politique amotala ke mboka to uti na souffrance mboka to uti na pasi mboka to uti na minyoko toza sous na tente rozela ke oh musicien boye bango ba kotsa ba mbongo mboka ko motala ke oh mais jani mabuni falongwa Alexis tambe falongwa parce que te Alexis tambe na longwa te jani mabuni mtalongwa kaibe ya yibi to na sena yo ngona loba ke ba tu ba mo comprendre tela kaka ba mbele kamiko na mboka non na muna ngoti na kalato mes ancien président zalaka non na muna te discours ba ta fani lo TV lobby ti se ba 23h lobby non écoute banana ko président Pachaloba oui non ko président Pachaloba nanu batungana na sona na sala analyse na so depuis na temo bandel mo pima ko ba TV ba vandika nous sommes liste likola liste acha Hollande la politique mboka na bana basi ba mo landela po ba ke misala bato tanga te ba chômage des bato lela banda président lobby le musale bandi omona ke lobby sur le lobby na le kana uti kunga za jikuna place mamendo sa na nini na parlement au point na zaki wana na Hollande vraiment na omona makambo zo sala maana na tali na bi tana ozonga na mona ba terrasse nyonso na bana basi ba kabo akolongwa te akoleka te na sika dans le comprendre ton scène de musique comme non ka lo mo beti non pe so bo mon misia bimise lo pe simbi na ba le ki na pe ka boy comprendre kaka ba tala ke ba ta so mi ba to mo ta ba poche na bango intira ba na bango lobby ya venir ba tala so te ma mo mi so beta mo voilà donc très bien dit Mouna l'artiste donc biso to meka pe to kota politique o skola mi tuna ngai na ba vérité na ngana politique nzam emweze belete état de droit emweze belete ngai na ngo président Fati azama muto azo beta azama tout droit maman de Denise azo aider vraiment ba conseil mboka ezo kinde liboso. Voilà donc to meka pe kokota na ba point oyo eza moi en dehors ya monde à musique parlant de moi nana to bengi mwana nzambe na ngai bolimsanga ndeko na ngai oyo mwana ya mama Olangi ote kubala aksa ba benga kala kataka aksa conseil sur moi muke je me la émission na yo
tomoni oto leka awa oyo esalami na ville awa ndeko na biso basi basaki accident tolo bango ya Stella na Clarisse maître ana nayebi bien maître nani accident esami mutu batia ba photo wana Mitterrand champagne ya Mitterrand champagne te na ki mutu batia na photo eza mutu wa gapi eza Mitterrand batie peme Mitterrand champagne babi mutu batia na photo so eza ye c'est le maître wa sala bazosala bangango bazonga basala émission banganga te de mettre auto to yamba mabala émission bango nde basali ba biloko wana na mona batia émission batia photo na des alango parle le copo linto lobelango donc c'est que mutuka na ya Mitterrand champagne parce que na taille na Shell mo balobi Mitterrand champagne a lobi soki pekeno mutuka wana eza ya yete te ya Mitterrand champagne te nga photo na mo batie wana mo batie maître nani maître mo ba tanga kombo maître kokoy kokoy te l'élève kokoy ndo sa ne be mission pando ya ona mo photo na moni wana o comprendre photo na moni wana ya bien te ya moni nga lo baka ke be ngai na meko sa émission nga une fois ba benga ba singa muna photo nga sa be catation ni wana ça quoi zoko alors chose a abele ya milimo sa mebele ba ndeko so ba basi ba yebaka ba fina biso pele ba komi trop vitesse balinga mutu faza na mbongo ndeti nga ma porte-monnaie magique mo boy olingete atala munake nga meka batu fani na bango omona meki bo fome alingate fo mutaka photo fo mutu ka boy ko sani sko yepo yebi Stella ngo Stella Clarisse po yebi ndeko na ye esala nga passe na mona na mona tongo na mona Facebook bati ba photo to na mona photo mettre mettre bati photo na yebi na mona une fois ba sa émission na ba internet ba ni na ga donc ce qu'il faut bien dire photo wana eza mettre wana ba komi Mitterrand champagne deux eza Mitterrand champagne te donc e ko ba salir image ya Mitterrand voilà basi vraiment na benda mi matoi soki ezali soki ezate o ju mobali no o mobali no o moni ke ye wana so moni ke mobali wana azana ngote loba kozwa lobi eza ngo mama nzambe jemima lelo to kozala boye lobi nga yebaka te msupe na ovanda boye mais c'est dit pour batali ki mona fata mwana car mutu so atali te na batisina mona car ya mama nzambe mais bande ko suba yeba ngote msuza mwasi msuza mobali aka basi te apina mibali msuba moluka ke via comme PD ako so bande suna kiti te pour na kaka body pour na pantalon donc vie za ngo lolo ya nzambe lobi pesa nzambe c'est là tana ojo voilà donc très bien dit là c'est pour mes sincères condoléances à la famille na bango parce que basi kitoko ba ki PD ne ba kaza comment il doit conduire conduire voiture mais makambo zilo bakende conseil ya misemo ya mboka na nga na obo otanga kwa mission ba bebi ndenga tozalaka musu bandeno atamba akendi basa direct musu bon na ebi te wanzali mamna bango me bandeko na biso basi vraiment basi ba kufi bo surtout na ba pesa conseil bandeko na ba bon moyo ko ba mission so mona matina kin belé donc kin monde entier comment vivre na vie mon boye des mots contrôlant nzamba zali yo mongo ko ça fait des mots na vie na tu bara nzamba zali po na monde mezo kembele yango te ba to monde na trop vite pressé na zuna na rouler carrosse na iPhone 11 na régner tout ça donc ça fait vraiment mal hein, de te perdre basi mbinga boye pour la vie tu bien oppressé ou alors vie à nini se protéger te bon se protéger oh bakango se protéger ngazana o nga geste barrière yango ngapena nga geste barrière na nga yango te na ba ko se protéger na ke pour y battre ko protéger na vie OK pour ba kama bongo komate azo se protéger te oh là ba comme nous soloba te na ko se protéger ba nini au moins cash ne komi combien 1700 ou 500. Ah ok, voilà, mon a comme kende vraiment vers la fin. Moutouma benga na poto à lobby, j'ai mis ma ba makambo le kan belé. Pourquoi comme moi épidémie ce qui n'est pas que notre ngabo. Ce qu'on a bali ba lukenga mobali mobwe. Oh mobali wana bali moi sina za la soit na Hollande et comme le col à moi. Et donc il na bata théâtre mais comme ce qu'on a moi na maman lanki. Abali mobile ne bien mais ba ko bisa photo moko boye na bébé mobile on a bébé ba bike non mobile ngo kutu botala mwasi na ye oye o abala mais so imuta bali na ye ba do bisi ba va comprendre qu'il y a une étoile dans une part moi na maman langue soka bali station mutu lo so muta ne kala so na tukuta na masa na ngai ba age moko bali na tuti na muna na kala awuti bumba chez masa na yo bala na muni mabwe na mwasi na bien ba data ba voile ba nini. J'étais crochet. Ah? J'étais crochet. Au lobby? J'étais crochet. Ok.
Je t'aide. J'ai baisé. Hein? J'ai baisé. N'habité, master Nangaï, Bema. Non. Tu as baisé. Au pâté Ngaï. Tu as baisé. Non, j'ai baisé. Ok. Au pâté Ngaï. Au pâté Ngaï. On a mon yo. N'animé au bal. Ma balle. C'est ma biso conscience, c'est pas ça. Il faut bal. Oui, non. Tu balara déjà auto-divorcé. Oui, na moi 4 ans, ndako mona moi si. Qu'est-ce que vous déjà? Faut payer maintenant. C'est pour na payer maté. Entraînement pour continuer mbangu. Ah. Moi entraînement. Na hôtel à ce qu'on m'a amené les autres qui soit na hôtel na pe Fab Gas robeta poto soit finaza nga poto. OK. Voilà le parmi ma projet donc comptons vers la fin tout le banon par rapport que biso to la Karine Toza ba charge, les Ketu c'est notre frère, ba Yvette Kalomo c'est notre sœur, ba tout ba rana Karine ba bande kona biso, mais ba ça les constat biso to le baka so comme Karine pourquoi? Les Ketu tout autour de problème ana fendi, ba comédien belé ba côté li fendi, mais côté les Ketu ba Monica Tanya Mabedi, ba Monica ka ba mère chef Aruna, mais biso to la rappeler na Karine to la rappeler na Karine qui dit les Ketu mais ba charge, silence. Ah? On est pas le barato, on va tabater, tababo sous be. Biso bâtiment te kaka soka pra. Hein? On va tabater. Ye biso si kamni ne côté là biso. Biso bato mo bato ba lobe Karine pe mamuso e ko ile bato ba beton kara. On va lobe na bango te. On va bien bongo ça banaliser. Tout ça va hypocrite évidemment. Oh bah Karine pe mamuso e ko ile ba kuna ba lobi te ndeni kuna sa ete net. Dans ce cas mamna ndeti fende on do lo bana j'ai. Et les artistes c'est comme des tika. Il y a un succès que les carrières c'est la pas théâtre mais il y a les qui ont un succès. Ayeba ni wapi? Na potot. Na ba nzonzi. Là je m'entends que là c'est théâtre ton il y a ça. C'est théâtre ba 2 minutes, théâtre on va 2 minutes ba kenda poto ya succès. Ba théâtre ma ya succès nga yebi ete. Na théâtre ayeba na théâtre qui défendre soit te mala andota mo ba fini ba yebi. Fendi. Je te jure, je n'ai pas été. Je n'ai pas été poto na poto. Je n'ai pas été poto na poto. 10 personnes, 5 personnes, ba yebi o yebani. Poto do yebani. Mais na kin, em so yebani na yebani. Je te jure. Na kin na tambo. Ozo boya pona ko ignorer. Na kin na tambo na côté wenza. Ah, no sa théâtre. Ah, no sa théâtre à côté place, no sa théâtre. Théâtre Léon, théâtre Lobia, théâtre Léon, théâtre Zessu impact. Théâtre comment ba gasnini. Théâtre ba pesa $200, $300 ba tourner. Théâtre Zessu impact, ba venir sur la vie de leur respect, ba venir biso ba soudia ta respect, oye ba venir sur les sobe la des sobe. Respect. Na bala basi kasi. Ans Luzolo, ba 2 minutes. Te na bala basi. Na bala basi. Potenka ba mi bal. Ba basi ba meta. Ser na ngado Festation meta tu auti ko ser na ngado maze. Ba buyi ba buyi. Uta batakala kala. Ah, pour la zone tuna batakala. Boya Gabi. Oya lelo ba théâtre ba ça ya Gabi Gabi. Oui, ba théâtre lo ba ça ba théâtre o ba ya lelo za ba jeune ba ya na ambiance. Ah, il peut pas forcément bien c'est la bissoir. Ambiance. Oh, ambiance la kati, ambiance quoi envier. Oh. Ça on a katoto on lokana na. Ba ya kata plus en ambiance. Ambiance. Envier. Voilà, la qui flamand. Enviation. Envier. Flamand. D'Arménie, Kunda, on peut personne qui finit, on peut personne en mot. N'importe quoi. Vas-y. D'Arménie, Kunda. C'était Zouaten. C'était Zouaten. On va comprendre. Par exemple, allemand. Pardon, envier. Enviation. Par rapport à Nine, ma comédie ne soit comique. Il sort faisant ba ah ouais te bloqué les cas Congo Victoria derrière c'est le derrière d'avant moi derrière faisant munene ba commandant sa mibali derrière faisant munene ya mibali faut derrière za munene c'est ba ko ba PD simba ba kisi ko ba linga ba sa poto ba kanga bango ba $5,000 yaka ba $5,000 yaka yebisanga sko bata bongo no bangi sanga nga simba kisi te eloko te mena zwa mutuka kutanga na bato na to ngotsanga so ba na yebi ete na six nga simba kisi te na bi te pe pa simba kisi mais na succès ya makamu na sala da nga tuna ba 2 minutes on comprend mais na minute ya leki te wala na minute ya leki ngati je nga sala na internet kisi ba je comme yebi komba comédie belé o ba kende o ba yebi sanga comédie nini na internet na minute à part venir sur vidéo loin on a succès lianza li sofote. Oui. Ridi Lianza.
taba succès ndenge zo Mobutu nani Mobiki oui taba succès ndenge zo Junior ba succès ndenge zo ya boy boy doit mater pas quitter ba succès nzambe za bon te nzambe so apita ba video le mo ba succès nzambe ba sobe taba vena so aladi taba ya boy oh point so na ndeba comédie kala na ba comédie lo so te ba comédie kala ba mba asambwisa biso ba comédie kala ba mba ba lenda comédie kala ni video ne bima yani ya mutakala boya sikani ebima ebele zo bima ba simba bebelo ebele ya na nini ya ebele wase kolo ba kyodo Madebo non pas c'est Madebo c'est l'album te kasi kolo ba kona kyodo parce que tant ba comédie sika ba bimi sa vidéo jusque là ngala tike ko mona comédie moti na moni sex tap nae yo soko moni yebsanga nani tetangela nga kombo moi singa na tan lo mobe aso na buaka ya nani tala je mala kosote ba comédien lo mona bazo ya sika ba envie yani so muninga ka jeune so mutuka ipa mutuka so mamutuka tala ka pipa ba so ba catch so muninga muninga so bi catch yepa fol ka so ba catch so muninga so yepa fol so ba boy so muninga matika mo mukie yepa amuka mutima moto mona comédie ka ba boto eso yeba ka ansu luzolo ba novenda parler mona duchesse Mike la duchesse ouais bango na kitambo on comprend on a un succès là qui moi na c'est mais dans la qui moi likolo mais en sa vie qui en hôtel avant nanda en sa vie qui en hôtel en sa zela qui fait tingonga na e ekoka tant ba bende mo so comment succès en si on a poto duchesse on a mais mutaya trop na kin ans mutaya trop na kin mais duchesse pas na e on ça ba to sali ba théâtre le loti ba ans na ba zaka na ba succès ba duchesse ba na ba succès on comprend succès nzambe ba succès nzambe ba na ba succès ba na ba ka mais ba bi génération lelo ba Vrezoba ngulu so azali ça la succès mabanza azali oui azali Vrezoba na ndeto to yoka mamu ndeto ndo yoka des souté oh point so nzamba pesi on nous a ba créativité au mona yo chaque fois na kutana j'ai moyen munene bwendeni koto j'ai moyen munene bwendeni yaza ke nzambe on a un problème à Moutouté. N'aime les places ni. Oh mon, on a un problème à Moutouté. Moi, je sens que j'ai grandi. Et le col a un mot, ça mouta simba. Mais on sent que Mouna. Tu vas forcer. Mais babi peut que beaucoup na guerre entre ba comédien lelo na bino ba chroniqueur concurrence à bassi na poto ko boto la na bassi yo bozo ya bango. Rien ngama mabasa pour du moyebi. Voilà, moi c'était pour te. Chindo za boza na moi c'était. Balinga ko te. Oui. Oza mabe. Oui. Na ça la na mabe na nyonso mena ngana ngai pe ebelo mona balinga bana batu bakanga bana tu kisi. Ba ki no kota. Moko kutezo beta sauter a na tekino secret. Moko moi ça pota sombela ke mutuka. Sombele mutuka nzoma ndia kanga ki so ndeni nango na église bimi na ba komondela. Na ko le moi c'est mbali. Oh pan, ya bilo mo boye jemima moi ça poto aka loka moi ça kili. Différence pesali. Différence pesali. Moi ça peut pas cabelo $100 dans ma passe. Mais moi ça kin pas cabelo $100 dans ma passe. Mais ya poto 100, 200, 300. Ah mon na fasta pesa yo. Moi ça poto oui na boité. Moi ça kin pe oui. Ah plus que $100 boy. Zila ya ba ça kin sou pe ke ba cabelo somelo pe car bazar. Na kin. Bazali jemima ba tela bazali. Bazali ya ka muta lingo. Ya ba to beta libaku na 1000 na 1000 bazar. Abesima liba ko kutepe na moi ça kin na makambo eza ngoni. Nga balinganga tolingana na tala carnet ya nzambe so etanga metanga ba weli sarata OK on comprend est-ce que ma ba na kin OK ken penata moi na kin nani bazebe les quelque chose à moi pardon ba nani kuna bonda kuna Vincent aba na kin bazebe nani poni petit là nani TV nani Matika sungu mwasi na kini. Mwasi na kini. Toke sunani alendele. Mwasi na kini. Mwasi na kini. Koyebisanga. Ke wana bongo kasema mabe parce que bino bozubo na basi na poto boliele ba mbongo bo fifi ba mbongo ale bo bala basi na ba Kinshasa. Eza ba déception. Papa boni boko. Alendele na mwasi na kini. Na mpona ni mamba bomu chroniqueur tout ala mwasi na poto. Chroniqueur tout. Te, je poza mbai na poto. Ngaza mbai na poto? Ngasuko na zanga mwasi na kini. Ngaza mbai na poto nda abanga miyebi non chérie. Oh pan. Eza ngote, eza bate belé bana basi na mona kini.
il a fait bino basi bo baka botami basi ba na poto bolia pe ba bo basa la bino peka a mais dolia biso ya poto ndembongo oh ba journaliste nyonso ya basi oh nyonso longo la ta otya bongo longo la ngai ala longo liyo ko ndeko nanga mais nyonso bazo pêcher bango loka ba mbisi yoka 3 mai na kati 4 mai na kati 5 mai na kati bandole ba mini kisto bani wala komo ba bêtise hein yi ba konto ligne moko na tendresse bo na lobi dole ndanga ba dole ya ko melo mama na kati alimentation moi dole oh voilà merci Mouna l'artiste nami kotaka ba comédien te po ba welta na monde ya journaliste ba ndongo ba apela samo na passe na ye na souffrance ne ne ko mo apoto mona ni mo sima apoto bien ana se pena ngana ndeko to avancer na vie ngalo ba leso ngote na mo sa poto na bingi na kinda ndingo ba fan suba kinda ndingo ngao kinda na tomo mo di sérieux na timbo kamuna na te na kosaka ye na salabo te na pe kisite ka ndinga yaki na nzambe na tongo pe na nzambe so bandi ko musela muta yeka atelika mutatini 200 300 kango mutaza makamna kangai ko kangani lo bakangati so mono kanyi muté simba te ate na 300 no kabila 200 no kabila simba so ko tsaba comédie te lekechu oui eza ba guerre na bango makamna de guerre na bango ndeni ya da jeune producteur asale loko ne peut côté mbongo boyebo saboter ale ba comme obité ba kabasala ba besoin bes biloko ba te bungi obengango bes te ba kosaka so mutu mo ba tele poison ka ni jeune koko c'est mtu poison ma msusu ka ba ba tela mutu mo be poison Fendi ba Fendi Batista soki na nani na ebite soki ezaka ndeni donc nous sommes des bêtises. Oh bon, quand ça a bêtises on a délégué tu as mutu na biso oui. Mais boloba ite botika ke ye mo ka bunda makamna na ye. Parce qu'on a noloba na vandi na kiti. Ande ko la bino tata moi émission. Bon ba comédie baloba ndeni, ya buya loba ndeni. Si j'aime nan la quelque vandi na kiti loba makamna. Pour na sala lo, tem ko no sala lo ko pena e sui pena le quelque loba. Guerre mo boye ba bazo finga. Na za rappela guerre la mutu te. Habité am so la fanda te ba charge bazo bunda bien. Tu wanda na loba te. Pour que tu y déjà, va chercher toi ya. Tu comprends l'inga na loba, you know ni loba bien, so lobi bien bobeti ndeti bonne lobi boato. Ah, moni ya ko boya. Tu yo ba ebi da banda ka position na okoma na. Il na comme position, tu na comme mineur. Na comme faulu, positionner. Voilà, donc merci beaucoup to comme vraiment na suka. Il y a émission mais batu bazo nga ba mona biso sous na fin de l'année. Oh, quel message tu peux lancer na batu ba linga. Bon, mais ça batu aposa mona biso ba charge boy ba ki anezo comme na suka to ko stanga na pe nyonso. Ah ngata na lo ba be comme oh ya senga ka mbongo. Senga mbongo poto. Tina caisse na biso pe na ba charge na minute to na $35. Chose de 35. Il y a une maman qui a atteint la biso $35. Yangwana so ezali to kabolango. Ah? Na lolenge nini? To kabolana lolenge. Lolenge ni. To benga ni biso nyonso réunion to vandi to pesi de na kata mbongo wana to vandi mbongo to kosala date ni sepelisa bat na ne. Voilà. Ana suka to sepelisa bana mama. $35 da muke non? Eh pas pour na ba grandeur na $35 ta mo. Biango nanga to ba kiba bakisela biso. Ten o mba to tinda. To lia to vanda ta ka zini to mona na liso te kala. Senga zinyaya mon petit Fenel peut Nicolas to benda bien et senga faya. Tie Nicolas c'est pour oncle Azan kin. Oncle Azan kin. Ah là ta fort. Ma pese nga fona longwa carburé kota, je ma pese nga Nicolas to koma mo expressé ya. On sentit que makambe se fonga mana ngola nzambe. Donc o amona ko bakisela biso to fêter place moko to za place moko to ça ta jemo boye. Et ça qui te peut jouer pour moi tout ça on le joue pour moi na boîte moi et l'eau na ngana na ya madebo madebo peut so umisa on peut si la succès madebo yango comme si la na bona bato ba se bêtise na bango te ko bo ponika comme madebo ndé ba comme zebele ma depuis kala ata Charlène ata nani Rachel quand je ne lâcherai pas écoute quand elle le c'est les cas yo zo sont des ni zest n'est pas oui ça ndanga boaki boto na baka Karine Mokonzi ya lingaka ni eza bilo eleka talanzoto talatai parce que est eza bilo kala eza bilo sika eroya ba sentir madebo obima madebo zati na calculer te ba se bêtise na bango ba longoli bilamba te musu ba tel bon c'est eza mati na sali madebo par rapport ya inspiration ka depuis kala maintenant na monde ko à cause na tout na ba je ne lâcherai pas na madebo ni na ngoleki mama bazumisi madebo voilà donc merci beaucoup Mouna to comme vraiment na suka et là on tombe la rabat bay baké kongola fongoli ni souda mboka na biso calamité zo bonga na makasi c'est le monde yupo sepeli hein ndenge mère ake
là par rapport que nous sommes on a posé avancement mboka. C'est que tu dois freiner mboka. Tout ça pour ça ba négociation ba sala misala, tout ça ba ndeko nous ba tangi, abizo doit poser côté misala mora bien. On comprend. Mais c'est dit bomba bunda, le soir il y a une place mobilisé de vivre place et ça biso bien. Et c'est une politique bien pour qu'il avance mboka. On comprend. Mais là maman, ba mère na so ayida ba ça ba fait na moi bien. Maman na biso na maman Nelly Mouchine. Amutu moda social. Ala pour ça liana batu. Voilà. Pour aliana batu bien. Na mukia zwaka. So musala pas bien ezali. Ah olia. Débat parce que maman Nelly mana bakisi santé sociale. Maman bien. Ta maman ni maké. Ba charge. Ay msubu ma fête wana bana. Yipa za bana za bande kone. Na okcha biso. Oli mukie. Soit boy sombe ata mona ta lipa. Soit boy sombe ata mona ta bombo. Soit boy mama milata za bande kone. Soit boy sala boy. Yanza katia. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous comprenez, rapide. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Alors, un dernier mot par rapport plutôt bien. Calamine, tu as bonne année. Oui, Calamine, tu as bonne année. Bonne année, oui, c'est bon. Mais bonne année, tu eza année mabe pona ngana ba nzambe c'est bon pona ngana ndeko mususu mabe pona ngana année na kutaki na confinement na nzambe apema pamboli na mutuka na bango dali grâce kota mutuka bien kota déception de mabe moi ça kimayo problème ezate nzambe osala ka canal mususu moi pe ya bien pas bon quoi kima te msunga za mabe msuye mo penza mo ko kende ne po mbe mutuka ko mibali OK on va prendre ça la bien na renforcer puis makambo na nzoto mona ke nzoto bekubi makambo bekubi bien ressenti que groupe que ba première quartier moni na kaluka première quartier deuxième quartier troisième quartier sixième quartier quartier suka ba biso to ça na mo le ko renforcer até et renforcer zali to mais qui de mal pourquoi renforcer zali voilà peut se ba remerciement au très là ba tu mbalé et bon nani prince via kufa kala via kufa kala akufa na corona na kufa te na nini mais yemo libanga na bia avec petit na longola na longola poani o longola na merci abe longola pa ko ka ne susute ba ko tinda ko ba mbongo ba charge le ngaku na kipa ba to nga so ko singa o sa perte ko nzamba tindela nga ka korbo na ba tinyo so ba tindela biso mbongo nzamba tindela nga ka korbo mo soit na vi mo soit tindela ta 200 francs Bah FM depuis Paris. Ta sola chicon. Ce que tu n'as ngani. Mon vieux JP Makengo ba voiture belé kalaté na Kinshasa. Soka yepé ça là bien, biso ce que la raté. Baba memili nzemba to na na biso neni mcheso. Vieux JP Makengo. JP Makengo wa voiture belé. FM pe Calamine te na pod na Kinshasa. FM na ko lelo mabe to comme na suka merci pe sa numéro. Te za ka FM bo luka ndeni rozon mais za ka FM. Da pe sa numéro à contact. Numéro à contact ba ko ça c'est pe nga ba be ngai na apena studio ça ba na sti ba to so mo ba jeme na sti. Te ba be na nga ke da ba blague. Na nga jeme da ba vantir. Je te jure na lo bango ba vantir na ko ngola bilamba. Na ko to ngola loboko. Voilà. Apesa mo pas gemima. To kaboli ndambo. Facebook nana koma muna Cédric. Instagram nazala na ngote pona na sala ngote na kini basela ngote. Na numéro na ngai ya contact obeki na na numéro na ngai 00 ba masa musu atsa ya wuli mu chaîne 0000 wana ba imba partir na mo kota bêtise. On peut ça 089 713 408 na suka 089 713 404 089 713 4 008 na suka na maman ojinga eso ojinga to bengo jema to zala ni air no so to passer ba temps vraiment. Voilà, merci beaucoup. Là, j'ai fait des gros bisous à maman Anna Mokondi, Balobi, maman la Chine ya Tongo, Babi zone rouge, kuna na London City, ba kota kati. Balani ba to mona on mission. De bono sa même mission ti wala. Bo balani pe ka lo ka ba. Ozara na ibul na nga. Te ba tusu ba ko kamwa ba
Maman Yvette Matondo depuis la Belgique, gros bisous na yo. Maman Yvette Mbiya la japonaise, malgré maman boy moana. Dans lobby kaka. Maman Belgique, encore une fois. Maman Belgique, les 2. Merci beaucoup, Maman Belgique 4. Merci beaucoup, maman Nangaka. Maman Bernice qui faille, ma soeur. Au bois qui il y a problème. Maman Chantal qui est là en France. Maman Léontine Doli. Maman Léontine Doli. Maman Eve Loussonsou. Merci. Maman Wivine Bapitao. Merci beaucoup. Maman Nelly Moucheni, la présidente, la première dame d'Angleterre. Lobby, Maman Nelly Moucheni, la présidente. Qui encore? Maman Mouébélé, engagement. Maman Kati Djemba Djembalos, là, c'est ma maman chérie. Mamie d'aide depuis l'Anvers. On nous savait que maman Maria depuis la France, maman Maggie depuis quelque part, maman Liliane, ma maman chérie à donc boutique Orlène qui m'a signé ma tête bobo ça n'a raté dans le bango ma tête 11 quartier Tomba 11F quartier Tomba 11F donc mère Orlette Sabiso na boutique Orlène qui m'a na ma tête na biso kuna ya moi musique donc ba tous pour engagement ibe na il moi trop doit na taba maman la pesi mbote na moi si ya dadi mabi moko la mbe na Paris on se dit prochainement merci na Gisoloy merci na Exaucé bisous bye. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Rolanda politique a bien, Rolanda musique a bien. Parole de Rwanda Parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, Liébazo Kate, Apusana Pembena Victoria T. Ça se passe à machin. Attention, mauvaise haleine. Check.